mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite. Matondo mingi na bino bande ko balandi ya vuva mo télévision esengo pesa etondi biso lisusu omokolo malilo ya kozala liboso na bino liboso ya bitando na bino na nzela ya chaîne na bino vuva mo télévision pona kolanda émission na bino mokolo malilo bomo mesano émission yeto yebi ete ekoyaka okati mabota na biso na tina ya kotangisa biso manaka na biso baindo lolenge yango ekotambolaka kolanda bongo calendrier na biso africain ozali bongo bokoko na biso baindo. Esengi toyeba ete mokolo malilo kasi na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankenge tukumi bale na mibale na sanza ya minei kaka na bopemi ya motoba o lisi tosilaki kobanda 6e semaine na biso na mobu monkama na tukumi sato na mibale kaka na eleko ya mvula ntete ozali bongo première saison na kati ya calendrier na biso africain. Soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo malilo tozali bongo jeudi le 7 janvier 2021. Bomo mesano tolobaka na bino ete tokobalisaka yango pamba te bosusuli ya malonga ekokaka bongo kozala lokola tozali na ino na kati ya transition esengi tobalisaka yango po ete boka kosusola penza lolenge kani manaka yango ezali kotambola malembe na bopesaka kaka tango na bino na kati ya émission ye mokolo malilo bino pe lisubu kokoma na esika ya koyeba lolenge kani manaka na biso ekotambolaka. Matondo mingi bandeko balandi bomo mesano tusuko kabiso na bino wana te na kopesa kabino tango mosusu ba manaka ya mokolo to pe kokumbela kabino ba événement du jour kasi tokoma kana ngonga moko ya kotombela bongo bandeko na biso ba bota mbongo mokolo mwalelo ba mbotama elamu ngena boyike bisika bozali bino banso totombeli bino ba mbotama elamu kimi ya mfumu kimbangu kimi ya tata mokeli eko balisuko bakisela bino mikolo ebele na kati ya bomo ina bino tina ete boko kisama oyo bosilaki bongo yela na kati ya mokili. Kasi mokolo malelo soki toleki yango ezali penza lisumu nene o tosali na kozanga kotombela bongo mbotama elamu epai ya nengwa senga yula o tobengi bongo la reine Nzinga yazali bongo mokambi ya bantekolo ya nengwa Nzinga na kati ya kimvuka netuti dia tia totombeli bino mbotama elamu bisika bozali kimi ya mfumu kimbangu ebakisela bino lisumu mikolo ebele na kati ya bomo ina bino soki nazalaki na mongongo wa koyemba nangaki na yembela yo la reine Nzinga kasi na zangi yango tutika kalisungi na bandeko na biso ya régie tokembele longo na bino. Matondo mingi bandeko balandi ya vuva mo télévision watu uchi kokembela bongo mbotama elamu epai ya nengwa na biso nengwa senga yula tobosani te kotombela pe lisusu libota mobimba ya yula bambotama elamu sima na biso awa tokoya kolia epai na bino tata yula kasinde elongo na nengwa maka mona penza tokoya kolia po tokosepela elongo mbotama ya biso ndeko tope ya biso mwana la reine Nzinga. Matondo mingi bandeko balandi bomo mesano tukusuko kabiso na bino wana te soki totalité na sima pona koyeba nini oyo balingelaki pona biso mokolo malilo totike sikala bandeko na biso ya technique bakwa kotiela biso élément auto proposer pona bino na mokolo malilo bolanda
Le 4 janvier, on a le 30 juin. Mais nini basala, balongoli, makambo indépendance na cité, bamemi yango na Gombe, na ville ba Mundele. Ba politicien balongwe na cité, bake kovanda na Kalina, esika Mundele azalaki, bake kolata cravate. Acte bundi na bango indépendance 4 janvier. Mais si quoi est commis, population atikali na cité, population indigène. Alors bango bake kovanda esika Mundele azalaki, po bakende kolia ba boudin na ba jambon na ba saucisson. Balala na bandako Mundele. Bazwaka mbongo ya mboka oyo batinda kango na poto. Parce que Banque centrale du Congo ezali sous-banque ya banque belge. Mbongo na biso franc congolais au Kasavubo et Kosalasi. Ezali sous-monnaie ya franc belge. Toi on a mbongo te ndenge tozabo to ane loko te même ba arme na biso. Ba fusil wana bozo monde. Ezali ba sous-fusil ya ba belge. Donc faut ezala na ya ba belge. Armée na biso faut ezala armée ya kosunga ba belge. La police bon. Alors ba politicien na biso faut bazala ba politicien ya ba belge. Matono mingi bandeko balandi ya fomu télévision tuuti bokolanda o ezali kaka lisusu bon extrait ya conférence oyo ni Sonyandila baseleki boko sala na cadre ya le 4 janvier ndebo yoki mainini mukonzi ya bangunza basili boko talisa liboso ya bapandisango obiso to lobaka tango no sosali ete tozo kama ya ni Sonyandila ba kotea kabiso to tiaka yango na centre ya bomo ina biso ekokumbela biso penza bolamu na kati ya bomo ina biso. Botika la katanga so brancher na chaîne na bino Vomu télévision pour andira na yango ndeko talisa biso ebele ya makambo oyo tozangi koyeba. Kimia mfumu kimbangu eko balisu koyingela okati ya mabota na bino. Pona biso na bito kutani bongo na mbala ya sima. Nkengela mu na komo mfumu kimbangu. Ibele ba yebite utamokile kelama usalima mibu hebele